Nzambe akoma na niveau ya kosenga mutu bolimbisi. Nzambe molimo mosantu oyo yemo ko Richard Banzala lobake azalaka na maladi ya makasi. Amona papa simemba okianga na yaka kobikisa ye. Mais kaka Nzambe oyo yaka kobikisa ye, alakise ba mystère na ye, afinga ka ye. Yo kanisi Nzambe molimo mosantu basi simemba okianga akozala na Satana pembeni. Confiance na Satana ezalaka te. Papa zako soka zalaka moyini ya lingomba nda ngaka wela kiti ya bokonzi soka zalaka Satan angaka wela kiti ya bokonzi po kiti ya bokonzi papa sima imonke ngani yango nde Satan awelaka yango nde susi na ezalaka papa sima imonke ngani tika kiti wana ya vanda papa zako sala makambo wana temba nde papa zako azande kopesa tata maboko administration ya lingomba eza na maboko na ye o batata babongisaka déjà depuis kala aza kopesa papa sima imonke ngani maboko yazali gardien yankamba chien de garde yankamba boyoka ki yango na chela kibino yango chien de garde yankamba ezande ye batata batika ye me bolata kombo ya papa zako ke yende Satan aza pembeni ya Nzambe me bozo yeba te bozo kofinga Nzambe ata baza ko isa bino bozo kofinga Nzambe lelo papa so mbo kyanga na ko senga bolimbisi soki bino bozala na raison papa linga senga bolimbisi te po papa so mbo kyanga na za Nzambe adefendaka mabete soki mabe eza ata baza kofinga yo ko defendre yo te po ozande mutu mabe Nzambe adefendaka mabete siko Richard Banzala oyo azwaka ta ya kofinga papa zako azwi ta ya koloba mabe po na papa azwi ta ya kochola nkamba Yelo papa alobi alimbisa. Nzambe alobi olimbisa ha siko yo bolimbisi no kesenga pana. Po Nzambe kuti mo kwa sengi yo bolimbisi. Donc yo wana mutu siko ko sengela bolimbisi te. To sengi na mutamuntu bomengo. Azofinga azochola alimbisa biso. Alimbisa biso atika makamwana pambate. Dirigeants zo komona na wa bazo finga biso bazo koloba makambo ya passe pana biso kasi na sengi molisto bolimisi na mbuta muntu wana bomengo ekimelo na yo ekozala wapi ona minute oyo papa simoki mbango kyanga amikitisa komi mutu yo komi Nzambe ayo kosenga yo bolimbisi na mabe nyonso oya sala yo limbisa Bazo kolanda ba papa ndenge batikaki makambo bazo salela biso to yebi yango te bakendaka na bango na Italie bakendaka na bango na Londres kosala nini bo comprendre nyonso wana na biso ezali te biso kaka kamba soki balingi tobimba basekre nyonso ezana yango ba occidentaux bazana bango elongo batwana basala kana ba occidentaux yango wana boyoka papa lobi makambo ke bakendaka ba Italie bakendaka ba Londres ezalaka na tina bakendaka ba réunion banda bazwa bango ba récupérer bango ba futa bango ba mbongo ti lelo bazokoka kaka okota na nkamba te ti lelo bazwa okwesa nkamba te potema bango pe batika na bokonzi ya nkamba te bakolinga pete nkamba wana emata bakolinga nkamba ekweya po balobaki papa sima mbango kyanga na échoué pusa na bango ezalaka yango wana mpona kolakisa ke ndenge tokomi lelo totosi bapapa te surtout ezalaki ke batiki ngai bandeko mosusu balobi non mpona nini aponi kaka mwana na ye yango bozomona ke bitumba ezosila te kasi bobanga na bito biso tokolanda kaka batata batindi biso po tokokisa mokano toyokani ayebisaka bino bien ke Arma atinda bato bo mapasi mo mbango kyangani bana ya papa de ngena bana paki soloke batia bambongo anje mapasi mo mbango kyangana kovanda na kiti wana te il faut akufa po Arma ke de kovanda wana ngo papa mpoma mbanza tangwa deuxième problème ayibisinga likambo gouvernement donc l'état
na tango wana atunaki bapapa kaka na periode wana na mariage ya Marianne gouvernement na tango wana président Mobutu ayambaki bango misato sikoyo président Mobutu atunaki bapapa bango nyonso misato nazomona na kati na Lingomba tata Simon Kimbangu mwa mobulu ezokokota komona eke bino misato tango bokozala te nalobi te eke peut-être nakoloba mabe peut-être que spirituellement bokokufa na bino te peut-être nakoloba mabe wana président Mobutu mais banani bakosuccéder bino papa bapesaka réponse na président Mobutu eke koreki oye matériellement nous serons remplacés par 3 fils elingi koloba nini mais spirituellement il y aura seulement un seul fils. Yo lingi la yo sobi ki mona meso. Ki mona meso za la tata. Bizale ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Mon côté jali elombe nani kumba oyo otuna ba oyo bayedinga. Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na tout oyo balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamo rope naza bien, papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo Santo, azali ko batela. Voilà bana tata na ngai bandeko na ngai. Émission na biso ya lelo, tokosala analyse na makambo oyo. Nzambe Molimo Santo, papa Simon Kimbangu Kiangani, alobaki le 17 juillet na kati ya tempelo na Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Ba analyse eza ebele. Mais lelo tokolobela ndam, lobi pe kaka bongo. Ba analyse eza tellement ebele. Papa koloba mukie, mais boko sela on ba analyse ata 5 fois. En tout cas, ngai na yaka awa pona ko éveiller bino. Pona ko lamusa bino. Pona ko bimisela bino ba vérité oyo ezaka caché. Mais bino kaka, o bazaba ndeko na ye. Bazaba ndeko na ye, makamba famille batu kokota te. Batu balingi ko pesa Nzambe maboko te. Batu ba préférera ba monaka ke bazoko finga tata. Mais ba vandi bakangi maboko. Po Nzambe mukolo moko ta koloba na bino ke bokende ko bunda. Akoteya Nzamba teya kaka siko bino bana lelo papa Simon Kimbangu Kiangani akomi ko senga pardon na moto afingi bango mingi azwi temps po papa loba po na Richard Banzala papa azwi temps mais papa sengi Richard Banzala pardon bande konanga toza na ba sujet. Abonnez-vous sur notre chaîne, commentez, likez, partagez émission. Na motunionso. Pour partager vraiment émission. S'abonner, comme ça na ko s'abonner te pour tango émission zokota au final cloche de notification émission et comme la kayo malamoko. Voilà premièrement otokota na ba sujet o malamu na ko tsa don maloba ya papa. O makambo ngana lobelaka yango yo na Nkamba ikomi ko bima. Ngana lobaki nyonso ngana lobelaka ba effet secondaire na ngwe ko yakala te soki ngana zoloba batu ba négliger na yebi ke makambo ya Nzambe oya bosolo batu ba négliger yango kaka mais soki batu mo bazoya pona ko manipuler batu bazoya pona ko benda ba naître pona ko manipuler batu ba obimisa makambo eza na sens te bango nde batu ba mona ka ba sage mais muto zoya na makambo solo o ezake éveiller bino
bokolinga ete lelo siko makambo nyonso nga nalobeli panda tangu mula aleki deja une année nalobelaka kaka me nani akondimela yo okondima kaka te baza bandeko baza famille nayebisaki bino papa Simon Kimbangu Kiangani azalaka na ndeko te azali nzambe ba o bakenda bazalaka bandeko te bazande bato baza kobongisa nzambe bato bandimela anga te. Alors tolanda na maloba ya papa mpona kolansa ke ndenge tokomi lelo totosi bapapa te surtout ezalaki ke batiki ngai bandeko mosusu balobi non mpona nini aponi kaka mwana na ye yango bozomona ke bitumba ezosila te kasi bobanga na bito biso tokolanda kaka batata batindi biso po tokokisa mokano toyokani voilà toyoki maloba ya papa bandeko basilika pona nini papa de alungana atie mwana na ye epesa bango kanda basilikela likambo oyo na ndenge ya mabe nalobaka ngo met fois e bato banegligeaka bato baboya na bango bato baboyaka nazwi ntango ya koexplike makambo oyo nangi nazongi na explike susiko nazwi pena temps ya kolobela yango metema bakimbangiste baza na bango bayuma bamonaka lokola bana bapapa bakenda baza bacentre bakosala mabete nzoka basalaka mabe ya grave na niveau moko impossible bato wana papa de Lungana atiki mwana na ye papa de Lungana atika mwana na ye te papa kisolokele papa de Lungana papa de Ngenda ezali mabongisi o babongisaka avant po esi ekomama eza biblique polo Yesu alobi après ngai molimo mosanto akoya na kosengela bino epai ya tata atindela bino mosungi oyo akovanda bino libela na libela akosala ya mingi toza na mokili ti papa de Lungana nkolo Yesu ntango azokende alobi akotika biso baorphelin te akotikela biso molimo mosantu oyo akozala na biso libela na libela papa de Lungana yango papa kisolokela akufaka liboso papa de Ngenda akei papa de Lungana fo atikala akokisa malako oyo ya Bible ke après ye molimo mosantu yango papa de Lungana asalaki biso deso bakimbangiste toyebi ke papa Simon Kimbangu Kiangani c'est papa Kimbangu mvuluzi nzambe ya mpongo tolendo sa divinité yavi mais bato a 26 batata oyo bakenda ba 26 na ba mama wana mukolo ya makambo tango bavandaki ba réunion na bango bavandi batali makambo batata batika ki papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel et représentant légal basepela te bango nyonso tango baye koyoka ke ba o bakosala na ye ezali Arma wa basolele na solo Marie Moula lobi bongo ngai sikoyo bana mike bazopesa bango bisika nga bakochanga wapi nga na kozala nani ezali makambo nga na yelaka bino c'est la vérité bo négligeaka nga bakochanga wapi nga na kozala nani ye batikela ye pouvoir moko te mais ye basengelaka ye epai ya papa de Ngenda oyo eza makambo siko bapesaki nga na barévélation bango moko batata basengela ye epai ya papa de Ngenda nde asengaki tata alobi asala na ye nde papa Simon Kimbangu Kiangani ndimaki kosala na ye nzoka nde moto yango andimaki kosala na ye nkoyi atikali kobongwana te
atikali ko bongo wana te mais tout wana na kati te bavanda kana ba réunion na bango a regrettable te bongo ngaso ba ochanga wapi siko bango na so ko déclarer e ko simba te siko bango nyonso ba kozala banani ba isi bango ba conseiller ba bi jamais biso koza ba conseiller te c'est que to kozala eloko te na lingomba il faut biso nyonso tozala ba chef spirituel bazala ba chef spirituel adjoint abi na kati ya lingomba moko boke kozala ba chef spirituel ebele ezalaka te. Paul Dibuya ndenga za wana nanu ayebaka likambo te ke papa simba okianga nde chef spirituel po makambo fallait moto annoncer yango ezalaka solo yende fallait annoncer likambo yango po yende batika kama makambo nyonso yonde faut annoncer yango mais solo ba ko tourner pa Paul Dibuya chef spirituel ezanani solo a répondu que papa simba okianga nabi ye moto atanga te mécanicien yende ke ezala chef spirituel non eko simba te jamais eko simba te chef spirituel ezala ye moto atanga na ete c'est me arma ke ye wana Paul Dibuya eko simba te bibu makambo wana kolobela ngote Paul Dibuya convainca ye na ndenge pe alobela yango lisute na ndenge pe alobaka kosana tata simba okianga te atanga te aza bourrique makambo na papa mona nyonso aza na kitalatala monene amonaka nyonso eza likambo elekaka ye te eza na likambo moko te oyo elekaka ye amona nyonso amonaka nyonso sauf rien nde batika ye bamoni ke bango baza na esika te eko simba te siko arma pendenga za wana a considéraka likambo te ki chef spirituel papa simba okianga na bi jamais papa na ngande kolo lingomba le baptiser yende abundela lingomba o yende bitatelemisa lingomba o eko simba te papa simba okianga azala chef spirituel siko bato basala ba instrument na ye déjà wana ba o ba ba musicien na ko benga ba so banani bayaka mukolo ya kwa annoncer chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste balata ba polo na kati ya ba polo na bango bakoma armade ya ndienda basolele Dieu le Saint-Esprit bakoma na ba polo na bango siko bazo ba chemise ba tchali kolo bakanga ba bomba bazelaka kaka ba annoncer soki ba annoncer kaka arma balinga balongola ba polo wana ba bomba yango bakenda bakita nkamba bakoma sikoyo tango baza ko annoncer po bango batata 26 yoyo batu mabe oyo bango nde baza wana likambo wana ifale solo po papa babongisa ka solo ne annoncer yango mais bango balobaki nini bapesa bango balobela yango bapesa bango ba annoncer mayebaki ke bakodiembela na esika wana ke biso de totiaye balingaki te ke batu bayebaki batata batiki ye bango balingaki mokili yebaki bango nde batia ye na esika nzoka ye azalaki mbango bino bokotia ye te eza mabongisi bapapa babongisa déjà schéma na bango déjà calculé ezalaki préparé mais bango basengaka baannoncer etango baannoncer yango balobi ke biso de totiaye babelele yango ke biso totiaye tango baannoncer bato bayaka na bapolo mwa bakoka kofungola bapolo na bango siko arma wa basolele tellement amoni ke baannoncer papa simangi ba okiangani yakanisaki parfois bako changer yango jamais papa simangi ba okiangani akozala molimo mosanto yende mwana papa de ngenda faza la molimo mosanto eko simba te etango baza ko annoncer ayoka boye papa simangi ba okiangani ama kota na zamba na nkamba ka wana na yela kabino makambo ezaka bosolo pona nini botiaka na mituna bino ke bato yo bazaka bato bongisaka nzambe mete mabino boyela bandeko ya nzambe na mokili boyaka pona bango na compagnie ya bino te nazo ko la musambe ko claircir bino makambo eza ya minene mais toujours négligence kimbangiste mawa arma akota zamba afukama alela benga papa dia ngenda papa koma
Lingomba tika na maboko na ngate. Yo ndekolo Lingomba. Koma Lingomba tika na ngai te. Koma ngana zala molimo mosantu te. Eke ndoko tika na iye mutu atanga te. Bango bakanisa ki ndenge bango batanga. Ayebi kokumba avion. Seke yenda kotambusa Lingomba. Po ayebi kokumba avion. Bayeba teke nzamba atanga kate. Nzamba za na besoin classe te. Bazo yeba wana te. Muto bango bande ko néglige atanga te sikoyo. Dieu le Saint-Esprit. Likambo esi Mobutu atunaka yango epai ya batata misato. Makambo ezo bima na tango bana ko. Tango bana ko ki makambo bimaka mingi. Tango ya bana ko ki makambo bimaka trop. Nazalaka pena attentif ya kolanda nkamba pona tango bana ko ki makambo bimaka mingi. Banzembo na bango kenda ko tumbola place moko boyo makambo bombama. Bakenda ko bouger makambo bimaka trop. Papa Mbenza yeko bimisango. Alobi Mobutu atunaka papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Diangenda. Soki bino botiki nzoto oyo. Nani akozala na esika na bino? Badeko nanga tolanda maloba ya papa Mbenza. Makambo eza koleka ba secret oyo ezali spirituel papa Diangenda abandaki ko bimisango. Boyete. Et surtout ya koloba ete likambo ya Mbwala Lulendo. Oya kozala mokonzi ya Lingomba, oyo nde asimbi Mbwala Lulendo. Eza boyete. Papa Diangenda azalaki na concurrent. Message bolanda. Ezali ezo bimaka. Et papa Simoki Mbangu kiangani. Avana concurrent? Osalate. Mon papa Mbanza, tango le deuxième problème. Aïbsingalikam. Gouvernement, donc l'État, na tango wana. Atuna ki ba papa. Kaka na période wana na mariage ya Marianne, gouvernement na tango wana président Mobutu. Ayambaki bango misato. Siko président Mobutu. Atunaki ba papa bango nyoso misato. Nazomona na kati na Lingomba tata Simoki Mbangu mwa Mobulu ezoko kota komona eke bino misato tango boko salate na lubite eke peut-être na koloba mabe peut-être que spirituellement boko kufa na binote. Peut-être na koloba mabe wana président Mobutu mais banani bako succéder bino papa ba pesaka réponse na président Mobutu eke koreki oye matériellement nous serons remplacés par 3 fils. Mais spirituellement, il y aura seulement un seul fils. À éviter. Papa Richard, il faut comprendre l'engagement. Wana maloba papa Mbanza, papa Dialunga nazoyebsanga le 16 août 1973 wana. Eti sikoyo. Napona kika bana mibale po bisu bakimaki tozala makambo ebele na lakisaki esika wana banda tango wana tilelo matite bimaka te na place wana o tozalaki ngai papa Mbanza na ngai. Oui papa. Merci Nzambe na ngai papa Kolo Yesu papa Mbanza na likambo monene outiko bimisa na motuna wana liloba ya papa Diangenda tanga pesa ki réponse na président Mobutu elingi koloba matériellement bakozala remplacer na bato misato, c'est-à-dire na banzoto na bango ndenge baboti bana
oyo moko akouta na libumu ya papa Kisolokele na bunzoto. Moko akouta na libumu ya papa Fuambanza na bunzoto, matériel ezali musuni. Moko akouta na libumu ya papa Fumalong na bunzoto. Mais spirituellement il kolobaka moko pambate molimo ezalaka moko, ezalaka mibalete ezalika na moko na bango. Ndelo papa Diangenda alika kubimisa na kati wana. Et puis si papa Diangenda lobi que ça c'est l'inspiration divine. Elingi kolobani. Nzambe na ngai elingi kolobate ezali réponse ya bunzoto te, ezali euti epai na Nzambe tata kolo Yesu tata molimo santo. Donc oyo akosimba lingomba, donc c'est lui qui serait inspiré na ndenge abunzambe. Eza boyete voilà le 16 août 1973 esika wana tiki no lelo, donc wana papa dialungana aza koyebisa ngai. Et yo sokozo ofandi na nkamba, ofandi kaka na nkamba kilo wana un jour yo mutokola tango. Donc voilà bandeko boyoki ndenge papa Diangenda a répondaka bango. Bolandi yango malamu papa Mbenza soko zo expliquer soko kangi te, c'est que wano kaka bébé spirituel eza pasi pona yo. Papa Mbenza soko zo loba sozo kanga te soza bébé spirituel. Ozana oka moto comprendre makambo te. Bien bato ba chama yele mingi na ya classe mingi bazo mona kaka te bazo kosa. Biso totanga boyete. Bango ba bongo. Le pouvoir comprendre makambo ezalaka passe. Siko Nzambe apesa kama yele ne pa bato batanga te. Ndi apesa bango sagesse spirituelle et intelligence. Lokola biso ba oyo. Lokola biso ba oyo. Totanga na biso te. Netinga pena na tanga mingi te na suka pena ne bandeli penza pona zalaka na mama oyo mwasa papa nanga alinga kinga ite azako compliquer nga vie azana souci otangisa ngate. Papa nanga zaki muta ba voyage. Mais ye alinga kinga mamba classe te minerval ezalaka te na lembaka. Siko Nzambe ayikopesa nga mayele ya bonzambe na ye pona salela ye. Ona salela ye. Alors papa Diangenda ye koloba nini bilimo boyoki bandeko. Na bonzoto bakotika misato. Mais na molimo ye moko kaka. Dieu le Saint-Esprit. Yango nga na yaka koyebisa bino awa. Batu wana batiaka bango kaka tika batia. Ba armana basolo batiaka bango kaka tika batia po mokili eloba teke pona nini batiki kaka mutu moko. Pona nini batiaka kaka mwana papa dia lungana. Yango batiaka ngo kaka po mokili bako comprendre bonzambe te. Baza trop bé spirituel, mayele ya classe bako négliger makambo. Bonzambe bako ko comprendre ngo te. Yango batiaka bango kaka sika batia me bako zala wana te. Bako boya bisika batia bango wana. Bako boya yango. Bako zala te, bako sala te. E bango moko siko batata. Batata misato papa Kisoloke papa Lunga papa Diangenda. Baza pembeni ya tata na bango bimilo kwa ba conseiller, baza ko soutenir tata Kimbangu. Balati bazoto mususu baza na tata. Baza ko soutenir siko tata Kimbangu. Na musala na babimi ba conseiller. Mais ba oyo ba pona makate. Bango nde bakendaka. Bango nde bakendaka esengela ki bakende po Nzambe a régner na kiti na ya bokonzi. Bango bakozala te po bakotia désordre Nzambe akoka ko régner na gloire na ete. Esengela ki bango bakende. Esengela ki bango babima, bango bakozala wana te. Pona bonzambe ezaka na moko. Misato wana ezaki na bonzoto. Mena molimo ezaka moko tata. Ye wana chef spirituel et représentant légal de l'église kimbaniste. Arma aboya. Atomboka.
atomboka mabe na yebisaka bino bien ke Arma atinda bato bo mapasi memba okiangani bana ya papa de ngena bana paki solokele batia bambongo anje papa simo memba okiangana kovanda na kiti wana te il faut akufa po Arma ke de kovanda wana maribu lipete mamona ki azwa ke sika wana te yango albaki te totika kandeki batata batikela ki makambo ngo ezalaka bongo tellement personne ki bango baza ba conseiller ekosimba te batika ezalaka bongo mais tellement que ye papa de ngenda sengela kai déjà on ezali makambo ya molimo ye pe marimu na yebaki te papa de ngenda sengela ki epa ya tata ngana ekozwa ngona ba révélation nanga baza ko expliquer ngande gezalaki tango ba sengela ki atikala asala na tata siko ye atika na ba plan mosusu basusu balobi ete bizoto zali sima ya tata molimo santu nzokande bati kali pona ko bundisa ye na yembaka bantembo wana na lobaka ngo na tina makambo na zolo baisina loba yango menaza ko bandela kaka na bandela kaka po nini po kimbangiste tellement aza yuma mingi bibanga banga ba comprendre makambo bazoko ko kopesa nzambe maboko te bazoko ko soutenir yete pona bibanga banga bana ya batata bibanga banga ileki tellement bazoko kate ata bazoela bango likambo motuya me bako négliger maribu la tikala pona abundisa papa sima imba okiangani baza koyokana na ba Arma pona papa sima imba okiangani alongwa wana kiti wana ya kozala wana te kiti wana eza ya Arma ne ba programme na ba sala eba bamoni ke tango la izo simba te siko bitumba ezoko mata papa lobi bien baza ko bundisa ye biso pe to kotika te bango batika ki bango basala bake na bango babebisaki bakei siko to tikali na tata ye moko nzambe kati na biso bango baza ko bundisa ye ti lelo bitumba eza sutuku na minito bitumba yesu makasi bitumba ye ya grave ya haut niveau na niveau moko impossible na temps auto komi nango tango bango basololaka na bana na bango ezaka liboso ya bakamera bote batata na baza baimpoli moko ya makasi me baza na manquement moko soigné baza koluka baboma tata simo ima okiangani baza koluka liwa ya tata babanda yango kala Arma siko amatisi dose na niveau moko impossible nde baza wana babundisa papa sima imba okiangani papa lobi yango baza kobundisa boyoki yango te boyoki yango te bino bozomona obandeko bazonga me bino bozoyeba te ozoleka na molimo baza kobundisa biso baonde tozwi mosala ya tata boye tozomona ya ebele mpe ngai nalalaka comme motu nyonso te ngai nakotala ere ya priere na prier me nalamukaka na niveau moko impossible ngai nalalaka me nasutukaka na loboko boye nazoganga et puis maloba onga na bimisaka na ya kotomboka mona voix elobi na ngai fukama na fukami na bandi ko prier siko avec force na loboko oyo mona olali me pour la mokio bandi maloba wana na ba te so yuta wapi nazo pesa nzambe maboko na ba prière na butu olali me olamuki na nguya bandi ko gako bandi ko bondela obitumba o eza bonzoto te eza ya molimo il faut topesa nzambe maboko totalela nzambe na biso bato bazolinga baya pamba te baza ko préparer kumoko ya makasi soki bango baye ekozala biso pasi yango papa simo imba okiangani alobaka boza na posa ke papa paya eke nango na bapaya tokweyisa likambo wana te ekele nango na bato mosusu tomoni mindele tour wana nkolo yesu ntango ayaka bato mwindu banegligeaka fumu yesu oyo fumu yesu ayelaka biso ekendaka epa bapaya siko tokomi na ntango na 4e génération oyo tataki mbango ayeli biso ekendeli so epa bapaya papa azoloba ngo maître ekende yango epa bapaya biso te siko oyo bino bolingi kende epa bapaya te il faut to protéger yango te il faut to protéger yango il faut to protéger yango lelo bapapa bakomi koloba
papa bakomi kobimisa ba vérité bakomi koloba lelo papa alobi nini il faut tokoma koloba pona nini pona ko sauver milimo ya bato ebele baza awa tolanda nanu parti ya maloba papa simoki baokiangani après carnaval ya mbana koreki toza kolanda bapapa ndenge batikaki makambo oyo bazosalela biso toyebi yango te bakendaka na bango na Italie bakendaka na bango na Londres kosala nini bocomprendre nyonso wana na biso ezali te biso kaka nkamba soki balingi tobimba secret nyonso eza na yango. Voilà, bide moko boyoki wana eza explication nzambe ake musika te me po boyebake bato wana bamboka oyo bango bakendaka na baitalie na balondres bakendaka bareunion na mindele nayebisa bino esi bakota na baplateforme ya bafranc-maçon bakota na baplateforme ya mindele basalelaka baplateforme wana basalelaka makambo na bango kuna mukomusu nasalaka emission esi na expliquaki bino likambo yango basinya bapacte ya makila Paul Dibuya tanga na Italie. Paul Dibuya aza na magie ya makasi na ngula na ba président na ba konzi ya mboka kuna o ba ministre banani bazalaka na kliki wana. Siko magie na ye etambola na bana ba papa nyonso. Eza na ba konzi o Brazzaville ni ebaza ebele. Et puis ba kota na ba plateforme ba signer ba parti ya makila. Ba occidentaux bazana bango elongo batwana. Basala kana ba occidentaux. Yangwana boyoka papa lobi makambo ke bakenda ka ba Italie bakenda ka ba Londres ezalaka na tina bakenda ka ba réunion banda bazwa bango ba récupérer bango ba futa bango ba mbongo ti lelo bazokoka kaka okota na nkamba te ti lelo bazoka okwesa nkamba te potema bango pe batika na bokonzi ya nkamba te bakolinga pete nkamba wana emata bakolinga nkamba ekweya po balo bakipapa simo nganga na échouer. Pour ça, nous avons kayangwana. Mais bazo comprendre nkamba ngweza komata. Siko bango pe bakomi na problème na ba occidentaux. Bakomi na pression, bakomi ko pressionner bango. Yangwana bakomi ko lunga ba ya bakota na nkamba. Tellement que Paul Dibuya a défié Nzambe atongi fubu na yebisaka bino. Fubu wana tongi wana. Ezali place oyo réunion siko ya bato ya monde ya mabeba ndosalela. Ba réunion na bango. Bato ba formation nyonso ya mokili bando sala ba réunion kuna bando sala réunion na butu kuna e bando za pena appel ya butu tango koki ya réunion monde mobimba bato nyonso ba formation nyonso ya monde bakobanda ko apparaître wana ba démon nyonso bakobanda ko apparaître wana bisika bando sala ba réunion na bango siko posa na bango eza bakota nkamba tango bakokota nkamba bakozwa pouvoir na kati. Tant que vous avez pouvoir na kat ba yebi o ba préparer ba sala ba formation ba yebi o ba préparer ba sala ba kokota nkamba tant ba kokota ba koti mozole ba zui pouvoir ba kena ngona fubu ba comme obligé parce que même okanga il faut alongola résolution bazo boya ti lelo résolution eza ba bongisa ba tata bango moko ba tika déjà ba bongisa programme na bango bongo o tata même okanga na saila kai o ba tata ba tika résolution ba papa de longa na bayebi yango ba papa de ngenda bayebi yango tellement ezali kambo ya préparer kango ezala le bouche à l'oreille bino boko comprendre te boko sutuka ngona sima yango papa de koloba mikolo koya na l'an 2000 papa de ngenda na koloba ngo mikolo koya na l'an 2000 to koma na moment de turbulence makambo ebele ko changer yango tozana ngo po yebaki ke tango résolution ekobeta bakolinga ngo te yango nde ko bimisa bango. Si vous bango ba préparer ba ya kozwa pouvoir na nkamba pouvoir wana bakende na nzoka pouvoir na bazwa ngote ba ya kozwa bango na loyengete mindele kutu bakenda na nkamba basenga ba pasi memba okiangani to salela bino nyonso obokolinga wana ba américain to salela bino nyonso obokolinga bo pesa biso ka pouvoir ko bino bozana to ko salela bino nyonso bo pesa biso ka pouvoir ko bozana ba papa ba lobi pouvoir bazwa ngo bongote.
pouvoir mpona kozwa yango eza nango problème te mais mpona kozwa yango eza condition o condition nini na nini batengeli bango mibeko ntango batangi mibeko abi oyo tokoka te abi moyo ozwa yango eza te nde batika sikoyo bino boya kozwa na loyenge boke nango bobosanaka tataki mbangu aza nkwatulendo basalisaki bajete ebandeli mpe suka ayebi baprojet na bino ayebi baprogramme na bino ayebi nyonso oyo boza koprépare bozoyeba teke bokolonga na bino te bozoyeba ngo te siko bato bazomonaka oyo bazolinga baya kaka bazoya nde na likambo soki kaka bango bakoti baye kobebisa yango yo ba bokonzi oyo toza nango sikoyo tata Simon Ngimbangu okianga ne kokokisela biso bilaka tokoperdre yango ekende pa bapaya toperdre tozongi na bowumbu eke pa bapaya ekokende biso tokotikala na pasi po mokili ezolinga okomprendre te tokotikala vraiment na pasi to bokonzi tata Simon Ngimbangu okianga mpe moto akokitisa yango aza te po 4e génération eza génération suka to na 5e te ntango nde toza boyi tokoperdaka eloko te na batango akala to perdre mi bokonzi kendaki trop siko na tango e bokonzi moko te kokende bokonzi moko te kokendaka toza na nzambe longo amikitisa ye komilakisa epa na biso yo kasi bokokoka kozwa bokonzi na ye ndenge bozoprépare mais baza kolakisa bilongi ya basantu baza kobimisa image moko bokwa bato ya malamu nzoka nde bato na soloka bato baza kolinga badétruire tata Simon Ngimbangu okianga mais tellement biso oyo bana bilemo bana bilaka toyebi bino deja yango toza koyebisa bato nyonso nga nalobaka lelo ti ekoma kobima na nkamba wana bapesanga da nguya ya kolobela yango nazaka da na nguya ya kolobela yango mais ntango alobela yango bato andimana na bango te mais ntango bokobanda wakoyoka kaka na nkamba bondo comprendre oyo mama alobela da makambo oyo o mama balenda alobela yango mais bondimelanga te surtout bacholi bafingi bokoma bazoba wana ba makambo ma balenda na lobaka na ninga na finga ye mabe Napa talaka na sekaka. Po nazalaka na raison. Nazalaka fier po nazalaka na raison. Po nazana nzambe, naza synchroniser na nzambe. Nani akoyisanga azate. Ozomona. Do batu wana baza batu mabe. 26 l'église kimbangiste. Eza lokola des cantines. Eza na mai na kati. Cantine moko eza na mai ya propre, cantine moko eza na mai ya salite. So yo olingo sokola mai ni. Olingo mela mai ni. Eza bongo. 26 eza na mai ya salite. 3 égale 1. Nkamba. Kimbangiste oya nkamba. Yenda za na cantine ya mai ya propre. Siko yo olingo mela mai ni. Pobemba pambenza lobaki yango. Kaka ndenge bokenda bisika bozalaka kuna. Bondo mona ka bapaya. Mpaya moko boye ayepe kuna. Obondeli pe pona ye. Abiki pe ozaki na likambo. Abiki. Tango abiki suka nango ko yebiso nini. Nana posana kende nkamba. Siko yoko devie. Ata o devie ye. Akotika okomona ke yoza mutu wa mabe. Akokima yoko luka solution kende nkamba. Na nyonso o salaki yoko kende mai. Akobaye yo akomona osikoza mutu ya mabe sikozoki ne koluka nzela na ye ya solo okoma yo ozopimela nkamba yo bi ozaki mbangiste ozopimela nkamba ozoboyela kende nkamba non nkamba ezaka moko église kimbangiste ezaka moko ezalaka mibale te donc bandeko nanga totika ko négliger makambo soki bozwi grâce mutu azoyela bino makambo bo négliger te bo négliger te. Pour ceux qui étaient, ils ont la passe pour la lobby. Ceux qui ont négligé, ils ont regretté le lobby. Biso to tika na nzambe o bango baboya, nzambe o atangate. O atangate o ba finga ba chola. Nzambe wana to tika na ye. Lelo toza kotonga. Banda ko za kotonga manankamba, lokola mise papa Simon Ngimbangu. Etonga mina ni na mandombe. Na tshela bino ba image, botana ba image. Image oyo. Po mise na biso eza nkwatulendo. Mise ezali nkwatulendo. Le tout puissant. Nkwatulendo le tout puissant. Mise. Batonga yango na pakundungu na pelekete na nkulu kwa mbasi.
Pakumdungu na pelekete na kulukwambasi. Pied des anges. Lokolo ya ange. Batonga ya ngobongo. Pakundungu na pelekete na lokolo ya ange. Soko tala siko mvoala lulendo. Tata kimbango kiangani. Ye moko. Etonga mina mandombe. Siko ba shema ya makasi boy. Bango ba ozongo wapi. Bango so wazaki na bonzambi. Balinga badotonga na niveau oyo. Mais niveau ya etongeli oyo. Même professeur ya mandombe atango akala nga natalaki image na ye. Ayebaka teke eza kotongama na écriture mandombe. Ayebaki kutu teke eza mkwatulendo. Tango papa simo imbango kianga na lobaki yango akamwaka elekelaka ye. Siko shima ya nzambe. Bino bozoki kotanga ba classe, mais ya zawana azana nyonso sauf rien. Azana nyonso okokana kaka na yete. Po azali le tout puissant. Akokani na moto te. Biso de toyebi po biso de tozalaka na ye. Alors to banga nzambe. Voilà bandeko to kote siko na likambo oya Richard Banzala. Bandeko na ngai boyoki ndenge papa sino ngimba okiangani alobi ke demo ya Richard Banzala alimbisa ye. Nzambe asenga yo bolimbisi bandeko tolana no parti wana. Tusenye na mbuta muntu bomengo. Azofinga azochola alimbisa biso. Alimbisa biso atika makamwana mpamba te dirigeant zo komona na yo bazofinga biso bazokoloba makambo ya pasi pana biso. Kasi na sengi molisto bolimbisi na mbuta muntu wana bomengo. Voilà, Nzambe a sengi bolimbisi. Puis alobi yango pendant 3 fois. Nzambe a sengi bolimbisi. Po na nini? Po afingi mingi. Afingi mingi. Ya mona kaloko afinga papa zako. Mais papa sima ima okianga na loba déjà soko fingi papa zako fingi ye. Ofingi papa mbenzo fingi ye. Ofingi papa juste de ngenda ofingi ye. Po bango misatu kati na Nzambe moko. Ya mona kafinga ka papa zako ke yende asalela ka papa sima ima okiangani. Ya za mwana ya papa sima ima okiangani. Sikoyo papa zako nda bundisa ka papa sima ima okiangani. Yango atelemela kai aza kopesa Nzambe maboko. Nzoka nde aza kobundisa ka papa sima ima okiangani Nzambe bolimo mosantu wana. Soko tellement ke mabena eleki tellement mingi epesi solo pembeni ya Nzambe. Mais Nzambe abomaka mutu te ka pamba boye. Nzambe abomaka mutu na tango na yo. Soki ngonga na yo ekoki nde esili po na yo. Mais soki ngonga na ekoki te aza kofinga aza kochola aza kotala yo wana. Po Nzambe abomaka mutu te. Mutu akufa aka na tango na ye na ngonga na yo nde kokufa. Yango Nzambe atalaka ye. Nzambe akoma na niveau ya kosenga mutu bolimbisi. Nzambe molimo mosantu oyo yemo ko Richard Banzala lobake azalaka na maladi ya makasi. Amona papa simemba okianga na yaka kobikisa ye. Mais kaka Nzambe oyo yaka kobikisa ye, alakise ba mystère na ye, afinga ka ye. Yo kanisi Nzambe molimo mosantu basi simemba okianga akozala na Satana pembeni. Confiance na Satana ezalaka te. Papa zako soka zalaka moyini ya lingomba nda ngaka wela kiti ya bokonzi soka zalaka Satan angaka wela kiti ya bokonzi po kiti ya bokonzi papa sima ima okianga yango nde Satan awelaka yango nde susi na ezalaka papa sima ima okianga na tika kiti wana ya vana ni papa zako asala makambo wana temba ndeko nanga papa zako azande kopesa tata maboko administrateur ya lingomba administration ya lingomba eza na maboko na ye o batata babongisaka déjà depuis kala aza kopesa papa sima ima okianga ni maboko. Yazali gardien yankamba, chien de garde yankamba. Boyoka ki yango na chela kibino yango. Chien de garde yankamba. Ezande ye batata batika ye. Me bolata kombo ya papa zako ke yende Satan aza pembeni ya Nzambe. Me bozo yeba te bozo kofinga Nzambe. Ata baza ko esa bino bozo kofinga Nzambe. Lelo papa sima mboka na ko singa bolimbisi. Soki bino bozalaka na raison. Papa linga senga bolimbisi te. Po papa sima mboka kianga za Nzambe adefendaka mabete. Soki mabe eza ata baza kofinga yo ko defendre yo te po ozande mutu mabe. Nzambe adefendaka mabete.
Siko Richard Banzala oyo azwaka temps ya kofinga papa zako, azwi temps ya koloba mabe mpo na papa, azwi temps ya kochola nkamba. Ilo papa alobi alimbisa. Nzambe alobi olimbisa siko yo bolimbisi no kesenga panani. Nzambe kuti mo kwa sengi yo bolimbisi. Donc yo wana mutu siko kosengela bolimbisi te. Wana mutu akosengela bolimbisi te. Ozana pasi omiche na pasi. Nzambe aloba liloba pona yo. Omiche na pasi. Yebaka yango omiche na pasi. Ekimelo na yo ekozala wapi? Ekimelo na yo ekozala wapi? Pona minute oyo papa simoki mbongo kyangani amikitisa komi mutu yo komi nzambe. Ayoko senga yo bolimbisi. Na mabe nyonso oya sala yo limbisa. Richard Banzala. Et puis pe baza ko confondre kaka tilelo. Pona ni po bakimbangise baza na niveau buzoba moko na yebaka te tilelo nzambe asela ki biso grâce babimisi na mpuasa tomoni ye. Mukolo bakendaki mokoto nzambe abimisi na mpuasa azokoloba liboso ya bandimi. Azakoloba pesa komwe sopi Justin Ibula. Ye moko wana Richard Banzala apesa komwe ya Justin Ibula. Mais bato tilelo bozo bengeka fantôme. Tilelo bozo comprendre te que Richard Banzala ye wana. Koma ye nandeko na ye basala ka likambo moko. Ye nandeko na ye basala ka likopo moko. Atini ndeko na ye ayakoloba liboso bato. Bino moko boyoka ke lobeli na ye. Eza kolakisa ke oyo nde Richard Banzala. Na façon de parler na ye. Aza muto yo a chanzaka ba voix. Bato na bazalaka trop. Eza bato babangula bayibaka bato bambongo basala ni. Omuna ana voix mosusu mais so sona mutu muna so loko sona mundele. So abengi yo nga beto mbongo akosola na loko azo sona mundele. Loko zo sona mundele mais mundele te mais muyibi kazo ibombongo. Bazalaka bongo kopo wana ezalaka mingi surtout na Bangala. Bolimbisa nga bandeko me bakopo wana ezalaka trop. Bato wana bachanzaka ba voix pona koyiba bato bambongo. Richard Banzala sikoza muta bongo. Aza ko utiliser ba voix. A utiliser ba voix deux voix wana ozoka soki alobi voix o bolobi ke oyo Justin Ibula. Soki alobi na voix oyo o Richard Banzala. Menzoka nde ezaka mutu moko. Aza na ndela ba WhatsApp mibale. Aza ko manipuler nde bino bo ba bébé spirituel. Mais biso te. Tala siko mutu ango aza na 26 kuna aza ko collaborer na batata wana. Aza ko liana bango komela na batata na bafuta ka yembongo. Baza ko bomaka bato. Na ye baza ko sala mabe ensemble. Ngana ebeli Bangala boite. Bangala batambola kana bo solo tout droit. Donc ce qui aza ko appuyer likambo c'est kaza siri na likambo na kaza na raison. Maintenant comprendre comment yo ko appuyer likambo moko boya mabe ozape ko profondir na likambo. Papa zako na sala o mabete. Ata mokolo moko te. Mais yo otelemelaka papa zako. Malo papa sima monki anga nkute lobela ko eloko te mais yo kaka papa zako. Tellement batata 26 baza ko futo mbongo. Mbongo wana obongisa vie na ote. Mbongo wana ekosombelo ba immeuble te. Ekosombelo mituka kanda te. Be mbongo wana za ba mbongo kaka ya komemaka na babande obwaka wana. Richard Banzala ezaka ka jeune oyo bomonaka oyo Justin Ibula. Botala na video na ebo yoka voix na ebo comprendre que Richard Banzala eza mutu mususu te. Bokende ni gauche à droite eza ye. Ah mutu mususu te. Boyoka voix na ebo kotala elobe na ebo comprendre que ye. Boyoka. Pona ngai papa Justin na bandeko nyonso ozali awa. Kombo ya 26 na kombo ya Tomakuo atata batika biso na kombo nini Imabiso atata misatu batika biso na kombo nini Imamise. Oui 26 ezali batata na biso tango batata misatu mpe bazalaki mais tobenga bango 26 te tobenga bango banani papa tobenga bango banani Como 26 euti wapi? Tango batata na biso misatu bazalaki. Tobandaki kobenga bango tata Nzambe kolo suna nani?
Moulin Moussan, symbole ya nini? Ya 3. Trinité, symbole ya nini? Trinité. Bongo tuagale euti wapi? Na yango biso bandeko ya o babengaka 3 na 26 apasa lelo esili tolokani imieka. Voilà boyoki. Donc ce qui bozo kosa ma boza ba bébé spirituel. Mais biso Richard Banzala. Biso yango papa lobi to funda kate, to kendaka na l'état te. To ça na biso eloko te. Continuer nao. Ça la vie nengo zo continuer. Mais nzambe déjà lobaka. Botika ba ngba finga kwa benga kanda nanga. Yo déjà bengi kanda nzambe. Kaka nde osangana kana ba demo ba tata 26 yoyo. Boya kamba siko totala bino po yo zana bango elongo baza kofuto bambongo za kofinga kako za kofinga oza kofinga siko bino babokanza ke ba o papa za ko pe atianga po ngape na fingaka nzoka nenga na finga te mena yaka ndeko baba vérité ya bato yo basali 23 ans ya kofinga ba papa me baza kotambola na dignité baza bato ya mabe baza bato mabe bato akisi bato ya mabe. Siko yo ofinga kande banzambe. Folo za tana ngambo wa nzambe. Yango na lalaka met fona priya nanga na bondela na kumisa nzambe. Ndi apona ngana za ngambo na ye. Na niveau anja kanda ongana za nango. Sengela ki pena za ngambo wa nzambe. Pona ko bundela nzambe, pon nzambe ba bundela ka ye, nzambe ba pesa ka ye maboko. Siko yo za ngambo wa satana, uza kofinga nzambe, keli babe. Bomi vina yo mobimba. Na yo na bana na ba génération na yo. Bible koyaka mikolo koyaka. Kombo no ekozalaka na kati. Ya moto afinga ka banzambe na mokili. Moto azaka ta ya kofinga banzambe na mokili. Bino na ba Nkovu Baka, na ba Jomak, na ba Oscar, na ba Mbote Munzila. Boza kutu ebele. Boze bele kiri na bino wana. Ya ba netre baza kotala soki nkambe zolonga akuba komoke ni mupanzi nkamba soki 26 bakena mupanzi 26 biso boye bakana nzela na biso bozate bino ba kimbangiste te alors continuez te boza ko benda kanda nzambe yango siko komona réaction na ye le 29 tout c'est la bino le 29 total esika bokotela lelo de ya batata bakomi ko loba vérité pona ko lamusa bandimi pona bandimi babunga te baza ko bimisa vérité na nkamba ya makasi baza ko loba soko sosolité etali yo tata azo ko loba pona batu balamuka pona batu ba milimo ya batu ebunga te banzambe baza ko loba pona milimo ya batu ebunga te mais on comprendre kaka te ye na nzambe na ye alors Chisengi Bula, continuez, Richard Banzala, continuez. Au quand c'était qu'un zamba yebiote, yebiote, yo moko le baki abiki sayot. Sopo kosaka etali peka yo. Mais yebaka ngo papa sime mo kyangani, ato bomba mi wapi ayebio. Mais osuka na yo. Yo kozwa vimula ite. Bato nyoso basala ka mabe, basukaka. Bavina babwe sukaka. Oh. Oyena mokili po chola nzambe finga nzambe ekimelo kozala wapi eza pasi bona yo sikona ko finga ya boye bato bakozonga nkamba te bato aboye bakoya te na ko finga ya boye bato batia bato ebele bafinga ka nzambe bachola ka nzambe bandimi na bango nde bazana baza teti batato wa 26 bandimi na bango bandimela bango déjà ba corps pe en esprit na bango ba pesa yango batata na bango wa 26
siko soki batata wana bayenkamba bakozala bandimi ya nani bapasi memba okiangani te bakozala bandimi ya batata wana batata na bango wana epui mpe so bakoti nkamba bakokoma lolendo makasi bakotikala korespecte bapasi memba okiangani te bakopesa valeur te bakolobaki aza na nguya te batata na baza na nguya koleka ye yango wana bakokota nkamba te yango bapasi memba okiangani alobaki tokabwana kaka po respect ekota ntango bokomona penaki batata na mino baeshue bakoti nkamba te le 29 place ya respect kokota bokotikala kokota te bokokotaka jamais surtout na bafinga ndenge papa simemba okiangana akoma senga bolimbisi liboso ya bandimi ha siko ekiri siko ya moto basengi bolimbisi aza na kati ya bato 26 siko bato wana bakokomprendre teke babato mabe ozokoka kokomprendre te nzambe apesa bino sagesse spirituelle mpe intelligence po soki te eza mawa kaka me tozali kokende telema bino bokangami ka place wana le 29 juillet bokanga maka wana siko tokozela tokotala nani elombe qui vivra verra tozali kokende alors bandeko analyse yo na yeli bino ya boso yango banalize eza ebele no boyebi chaîne na bino toyelaka bino makambo oyo elamusaka bino évangélisation agressive malgré eza mal compris na babebe spirituel mais bato bana sagesse spirituelle intelligence baza comprendre mais bato baza na mayele ebele batiaka mayele na bango liboso bakanisaka mayele na bango wana nde yango wana nde bonzambe lobando boya kaka non on est là tosalaka mosala nzambe na ndenge alingi merci à tous nos abonnés bato nyonso balandi ngai faut continuer ko s'abonner ko partager émission ko liker donc abo vous allez décider tout nani à la prochaine bye mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bye.